Dans le système il y a digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono existait na Stockholm bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka. Merci. Christian Choga vous dit, Bomoko Yamboka, site Oyo Kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko Yamboka et l'enga image, trouve le bonheur. Ben faut y bien. Avec le boss patron, Patrick Momo. Momo, actualité à Kitoko. Awa, Bomoko Yamboka. Pa popi, motoki bala lobi, botala ka bomoko Yamboka. Merci. 3W Bomoko Yamboka. Bomoko Yamboka 3W. Salut à vous chers fidèles de notre site Bomoko Yamboka et de votre émission La Vie en RDC que vous aimez tant. Et votre émission La Vie en RDC, c'est une émission qui vous amène des réalités qui se passent ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et c'est toujours moi, votre humble présentatrice Lucie Amunazo, qui vous présente cette émission dans notre site Bomoko Yamboka. Où est le leader, il y a un site internet. Oh ezolanda na minute oyo ekuma marabongo na boss onga lingaka mingi Patrick Momo mbote bisika ezwami oponga abengaka mingi mokonzi ya Suède poza mokonzi ya Suède mbote na yo pe na pesi merci na oza na sima ya caméra Bruno Ndombe yepe comme taza na réalisation na montage ya émission La Vie en RDC donc tinde bomo na ngabo eza pona muto aza na sima caméra Bruno Ndombe. En tout cas ezali bongo par rapport ya Nzembu oyo artiste musicien ya munene ya mboka na biso oyo abengami na kombo Koffi Olomide oyo bino nyonso boyebi abimisi Nzembu moko na kombo Petit Rossi. Nzembu wana ayembi donc par rapport ya hommage ya Papa Wemba artiste musicien oyo auti kotika biso mikolo uti koleka awa sko Nzembu wana tozo comparer yango na Nzembu oyo Papa Wemba ayembelaka emene avant akufa oyo bengami na kombo blessure. Est-ce que blessure wana Papa Wemba yembaki na Petit Rossi oyo Koffi Olomide ayembi pona hommage ya Papa Wemba, est-ce que eza na sens ndenge moko? Est-ce que eza na sens ya mawa? Est-ce que soko yoki blessure oyoki na Petit Rossi, est-ce que o sentir mawa na kati ya Nzembu wana? Parce que baza batu quand même oh basalaki ya minene na mboka na biso emene ya sala ebele na mboka na biso Papa Wemba pas sala ebele. Est-ce que Nzembu mibale wana o bayembelaki emene ya epa emoko Papa Wemba na oyo Koffi Olomide ayembeli Papa Wemba, est-ce que eza na sens ya mawa? Bande o balandi ya site na biso moko ya mboka tokosuka atu tozo tambola ensemble na bino kotuna bakina ba intervenir par rapport ya sujet na biso oyo tozo lebela lelo boyebi bien ki na pesa bino toujours ba nouvelle oyo eza ko se passer awa na kin Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile. Bon, Papa Raphaël, lisolo tozo beta lelo ndo moni tozo tambola ana bala lisolo tozo beta eza bon lisolo ya Nzembo oyo Koffi Olomide ayembeli Papa Wemba pour rendre ye hommage. Et bien na kombo Petit Rossi. Nzembo wana Petit Rossi na Nzembo oyo Papa Wemba ayembela Kester blessure. Pour yo est-ce que Nzembo nini oyo eza vraiment profond dans open ezolo bela pena introspection ya moto. Ne ya no d'abord ya question na yo moko pesi ba kombo ba Nzembo wana. Blessure na Nzembo na kombo ya Nzembo soit disons ko fasali wana Petit Rossi Petit Rossi on se sentir que ezana soko landi même maluba oyo lobama na Nzembo nyoso mibale wana Nzembo Papa Wemba lobama mambibele alela na bana na baleki na ba camarade na ye oyo tobosa na bango kala mais ay ozongsa bango sur à travers Nzembo wana Nzembo ya Koffi soko landi o même maluba oyo moka zo ba mnokezo kamate ngapo na ngana moni Nzembo eza lo Nzembo moko alichua ko chula Papa Wemba licho tu la Papa Wemba suna ndeni mutu ayembi po a rendre muninga na ye hommage pas za muninga ne babandaki ne pas za le petit frère na ye babandine musique ensemble aye ko kutina musique Alexis musique batambola ensemble est-ce que auto la na ndeni omoni Papa Wemba yemba Kester parce que Kester azaka musicien na ye petit na ye Koffi ayembi Papa Wemba ta qui vient na ye mais koyemba oya Papa Wemba akufa ma 1 na rankine na Papa na Koffi batikalo sur la tête na liwa
que nzembo ya koyemba onini laxi kayemi nzembo soko landi maloba lobi kuna bato yazo lelisa ba danseuse wana batikala jamais ko yata na matanga papa wemba mais bazo lela na nzembo na yazo pensa ba ma miss eza licho pona nga attaque mutetela ya solo openza nazara na souci papa wemba tilelo na motema nanga papa na kofi wana nzembo wana sala eza pona licho pona oseka papa wemba le monde est méchant source e bibisa babola boué asipi yango na beto ya bilobela bamoni liki banéglige soso les poissons d'avril papa wimba lisolo tobeta lelo eza nzembo Kofi ayembeli papa wemba Petit Rossi. J'espère bien que landi de nzembo wana. Ina landi de nzembo wana. Siko nzembo wana Petit Rossi o Kofi Olomide ayembeli papa wemba pona ko rendre ye hommage. Na nzembo oyo papa wemba ayembela emene à blessure. Dans nzembo wana mibale pona yo omonyango eza ndengene. Pona nga na nzembo wana mibale Kofi nzembo abeti ayembi na pe bien. Mais na moni moi muke elo moi sali na CP na ngote parce que ya le roi mutazo critiquer papa wemba. Yo la tibla ma papa wemba l'attaque au chapeau na au ntiete au chi. Ya da signe moi mabe. Papa wemba embele Kester nzembo wana na signe mo ya mawa. Ya reconnaissance. Pour battre baloba que papa wemba yem da bomisi Kester. Ya papa wemba nzembo wana mba na souci. Mais na mnichonga na mto na teka pe ba CD. CD wezoteka mama kasi za nzembo ya papa wemba album na maître de l'école deuxième volume nzembo wana blessé eza na kati nzembo wana eteka mama kasi koleka Kofi ya kofeza ra babilo mo asalika po mokile mo na raka za na susa papa même bolingo eza yite pour acheko papa na nzete donc et le roi au critiquer immortel Kofi ne akufa te mere maloué malé a combo na ngashungu wembadio. OK, bon qui combo déjà et le ba déjà il a déjà moi apport moi pour na sujet auto le lelo donc combo shungu wembadio na sujet peut le beleza moi liaison mais to découvrir ensemble ngana bino ndeko shungu lisolo tozobeta awa esa bongo nzembo oyo Kofi Olomide grand artiste ya mboka na biso ayembeli papa wemba Petit Rossi. J'espère bien sur la nzembo wana. Oh oui na landia déjà. OK, ndeko landeli nzembo wana na blessure oyo papa wemba ayembela artiste o akufaki liboso emenea omonyango ndeni banzembo wana mibale. Ouais, peut-être ça on répondre à liboso na contexte. Papa wemba tanga sala ki blessure ezaki batan oyo ngato bando passer ne trop natanakao. Pas un grand frère nangai. Ba otala na poto ba ya bubulu Marie France bayebi même mami ayebi. Papa wemba zala ki choc vraiment mbaki on a choc na douleur nyon surtout. Mais Kofi na yebi consentement neta yembeli ngote mais papa wemba za trop profond. Sokozo landango bi omona ke da profond. Papa wemba bimisa o yaye ya kati. Quelque soit rosa la bata mon qu'il te rosa na mabe na biso mais na kati papa wemba ndo linga Kester. Na zwa ki timing ya olandango. Bande on a bino bayebi même journaliste papa wemba ri na ola yebi longyo ezolo basikoyo. Na lobi on a sentiment te loba ezo et ça linga sko pas si ton na yo ki ngomoni na approcher pour na loba. Ce n'est que ça. Blessure ezaki vraiment douleur intérieure papa wemba na bimisa ki on a mis sur batu bayeba. Siko yo pona yo omoni ke blessure o papa wemba embela emene et l'équipe Petit Rossi o Kofi a embeli. Ah oui. Et là le bezate ezo mona na même. Même si olo bangote parce que papa wemba azande kona yo ndenge yemoko o utiko lobada otombolika elo ndeko na yo alors Kofi pa yemba kika par rapport ya hommage ya ndeko na bino nzema na yembeli ya ndeko na bino siko na ndeni yo lobaki ya o yebi consentement na été dans na kata nzema Petit aussi c'est que yo lingo lobaki ya ozo sentir mawate o sentir hommage morote à rendre na ndeko na bino. Oui bon hommage ezali par rapport ya intimité ya bango place ba utaki place papa wemba na Kofi ba banda ki biso tozala été mais papa wemba na lobi par rapport à nini na pasa ki batang wana na ma campagne na forêt na banda passer na mona chaque jour papa manda répéter ka nzembo wana ezobeta na soprano de Gilles avant de zoyoka c'est na doa sala wana mais Kofi premier jour toyoka ki sango wana kuna na ma campagne Kofi azalaki wana na ma campagne et après Kofi azaki repoussé comme si ayate papa et pas papa wemba mais na moni apesi vraiment kati ya ete na nzembo wana même sur landi maloba par rapport ya yango na blessure mo na moi différence eza par rapport ya maloba o eza profond papa wemba bimisa ki o ezala kati na ce qui le cas ezaki non papa wemba embela Kofi lingo mo
nenga zandenge te Kofi Emeli Papa Wemba, c'est ça. Donc ceux qui ne comprennent bien de Kochung, c'est que Kofi a exprimé introspection na yete que Papa Wemba. Oui, il fallait Kofi a exprimé on peut y place ni babandaki. Kofi a ça le rôle là, les qui a Papa Wemba propre. On va partager bango tout lié ensemble. Ayebi place ni ba utina place ni ba koma. Papa Wemba linga Kofi linga Papa Wemba. Wana mukili mobimbe bien. Même Amazon pas bien. La kambango epa ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epa bakolo généraux na ye ndenge balandelaki moko eza Kester oyo atikaki bango ndaimbela nzema kitoko mais petit aussi oyo Kofi asali en tout cas c'est aussi comparaison ya Papa Wemba ndeleki Kofi petit aussi wana eza penza na vibration te ndenge Wemba vibra ndenge lela Papa Wemba lela na bapecho bakenda na sima wana ya Molokai oya na sima Kester ndenge lela bango nyonso tu wana ntukeza malamu par rapport ya nzembo ya Kofi. Oui wana ndeza na makasi na lela penza a raisonner ba souvenir nyonso tu oyo Kester asala na Viva la Musica oyo Alpha Shino asala na Viva la Musica. Tout cela n'a pas de réfléchir yango nde mona lela penza bien par rapport à Kofi penza à ses souvenirs na l'élite mais à ses souvenirs na bombola mu oyo ya Molokai oyo salai. Bon maman jolie MK di solo o to so beta lelo et ça bongo li solo nzembo oyo Kofi Olomide a embeli grand artiste na biso to ko perdre Papa Wemba na kombo petit aussi na nzembo oyo yemoko Papa Wemba a embela Kester blessure pona yo banzembo na mibale nzembo nini vraiment oyo eza profond. En tout cas dans le bango sincèrement on a moni eza profond eza nzembo Papa Wemba a embela emeneya en tout cas eza profond et ça la passe nzembo wana lelisanga na mona vraiment bolingo nini azalaka nango envers petit nae en tout cas lela lokola mama o ya kufeli mwana en tout cas bon nazwaka bon toutefois et ça la nga vraiment nayoka ekotaka vraiment te ekotaka te na yoki vraiment que muto azolela na douleur nayoka ngo te. Donc maman nous le petit aussi vraiment pour na yo et ça la vraiment na douleur te donc à exprimer douleur na été pour na pire vie na yo. Bon toutefois na koloba loko accusation te bon nazoloba par rapport à ndenga na yo kelaka bon tant que pour na zo vraiment temps ya kolanda ngo te mais ndenga na yo kelaka na mona vraiment eza vraiment profond penza te. Papa Wemba embela ki mene ya na Kofi Emeli Papa Wemba to comprendre tata muke pona Papa Wemba embeli emene ya otanzi mane ba isa ba wima wa pena mutami ko kadama o Kofi Embiango Emeli Papa Wemba son talon ana zongo na sasi morote donc na pona na zona kada polémique c'est pas on tata muke nzemo te donc to content o Wemba embeli emene na o Kofi Emeli Papa Wemba donc tout comprendre ngote donc tout ça peut préparer tout comprendre ngote atamuke siko ndeko Sergio Lobige o papa o Kofi Embeli Papa Wemba ekozona na cadre ya polémique na cadre polémique na ndenge nini na ndenge Papa Wemba Embelaki emene ya ndenge pa Embeli Papa Wemba ou bien na sens nini yo Lobige o Embeli na cadre polémique tala biloko o ya présenter on ne doit éviter o ya présenter na bandela image ya clip na donc alingi se présenter on na nini na clip na o pour la sanine vie rambo atika biloko wana asalaka ma musique n'est normale atiko boya baninga azoki moi temps belé à souci à emene ndenge ba papa on ba malobanda ko lobela ye batande ko critiquer tanga vani ndia lataki pena moi souci moko makasi penza ya emene ya tanga lataki tanga ndeta lela ya le ko lela na ndako alela ki pena na nzembo wana. Donc quand il a naé zaki penda nzembo wana parce que akenda kité le ba biloba lo ba tout donc alila ki penda abimisa ikati ya mutema ne mawana e na nzembo wana nyonso. Oui Kofi pe ayembi no papa ya akaki wa sali ay ba nzembo na mais on dit zaki neti moi pressé na trop rapide
ndenge trop rapide par rapport à ça penze mbo par rapport ndenge balaki papa Wemba. Donc mais ça bien c'est pas tout ya mabe tout ya net moi trop rapide pour la ngandi moi trop rapide vraiment parce que moi tawana muke ya ko raisonner moi ni ko fa yembi ça maloba tout ya mabete ali mababa la mais on dit ça moi trop vitesse maintenant que ada vie nanga Eliwa omema kaka koki metala makambo tiki na sima. Confusion totale. Bandeko balandi to komi bongo na suka ya émission na biso la vie en RDC oyo bolinga mingi na yebi bozo regretter belé papa po bongo nyoso regretter po émission e komi na suka mais abo comprendre ngai eloko nyoso za ne bandelango pe na suka na yango po lelo masolo lelo ezala ki bongo nzembo oyo Koffi Olomide ayembela ki papa Wemba na kombo ya Petit Rossi na nzembo ope papa Wemba ayembela emene ya blessure bino moko boyoki ndenge bandeko ba intervenir par rapport ya banzembo wana mibale donc tout le monde azali toujours ko critiquer nzembo ya Koffi Olomide Petit Rossi ba misusu balobi asala on a cadre litio ba misusu balobi na cadre polémique pourquoi parce que papa Wemba jour o ya kufaki alataki elamba wana donc yepe a répéter le souhait elamba wana mais or selon les informations toyokaki ke elamba wana ba retiraki yango mais to comprendre te ndenge nini ye lisusu alati yango alors alati yango dans quel sens wana ye moko ne mutu azana ba raison oyo ye alatelaki elamba wana en plein nzembu wana en plus bato balobi lisusu nzembu na ye eza vraiment la ba parole profonde dedans avec tout de ces choses qui sont passées ensemble avec papa Wemba. Ils ont fait la musique ensemble, ils ont fait tout ensemble, ils ont fait des concerts ensemble. Ils ne pourraient pas chanter ce genre de chansons pour son grand frère. Or, papa Wemba a cela qui nous dit mawa parce que Emene Azaki pur petit naïe. Azalali naïe un orchestre malgré le départ naïe, mais il gardait toujours son amour dans le cœur. C'est pour cela qu'il avait pris son temps. Yakoye mbela ente mwana na kombo blessure. Pe ba le beli mingi par rapport ya kombo. Soro ki nzembo papa na kombo blessure. Na nzembo Petit Rossi babi Petit Rossi ça vraiment na sens té. Mais dis-moi ce que tu as blessure avec le nom déjà, tu comprends déjà le contenu de la chanson. Et puis ba le beli sous ki Koffi azali vraiment trop pressé. Donc azala ki trop pressé, ya ko sala nzembo na peut-être faki azo un peu temps, lokola muninga azo ki temps pour na koyembela. Mais ne ya bandeko balandi en tout cas émission na biso esili mais botika ngai na pesa merci na boss na ngai donc tine na telema na micro o eza pona ye Patrick Momombo te bisiga ezwami yo na pesi mbote na Pati na pesi mbote na Dimitri Bonganya na pesi mbote na 9 lumière na pesi mbote na oyo azali na sima ya caméra o azosala po bomona ngai ne nazotambola nazoloba boye merci na Bruno Ndombe yepe azali na réalisation ya émission oyo na montage ya émission la vie en RDC o émission bolingara mingi o elekaka bongo na site na biso o eza leader ya ba site internet na minute oyo bomoko ya mboka merci na batu nyonso baza kolanda nga mbote na équipe nyonso ya bomoko ya mboka international Belgique mbote na bino biso pe ana kin toza toujours de cœur ensemble na bino le blanc au-dessus du mbote na ona kati ya Lyon en tout cas bandeko balandi to kutani po na mbala ya sima bye bye les internautes Boboko ya Mboka Boboko ya Mboka 3W Christian Shoga vous dit Bomoko ya Mboka site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko ya Mboka elenga image trouve le bonheur. Ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo actualité ya kitoko awa Bomoko ya Mboka. Toza na système ya digital Momo tandela bango bekso balala batika na ko subate. Check. Bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono existe na Stockholm. Bomoko ya Mboka sita makasi. Bomoko ya Mboka za pona bomoko ya Congo. Bomoko ya Mboka pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya Mboka merci.